Edino image. Moto aleki na image réalité. Moto pa kokalo na image réalité. Moto pa roya mekalo na image réalité. Panza Sango. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampin, propriétaire de Boss Bravo TV. En tout cas, on a un plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Bravo TV écoute na satellite. Donc ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc nous sommes dans la télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Bravo TV. Mais bon di menangate, ba Saint Thomas, collègue na bodo, yemo a PC la suko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Bidomo Bomoni, collègue Nara Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Bravo TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Bravo, s'abonner. Tu as plein à YouTube live de Boss Bravo, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Bravo TV, tout le monde en parle. Il y a www.panzasangoyacongo, autrement dit Panzasango Bilili. Il y a bino monobeli na kombo ya Edino Image, webika ande na pesa bino bilengi. Yambo ya kobanda masolo na ngai na pesa kambote na baiba sungaka www.panzasangoyacongo. Igor Balou Simple Mebo, Patrick Emaloavengi, Global PM Service. Babi agence ya moko na Paris. Vraiment na réalisation toi bongo na yi mokonzi babi nil par ailleurs. Plateau Nabiso yango plateau Nabiso tout ça la location à plateau ba réalisateur ba ali belawa soza pour cette émission na yo faut voler karami mingawa 35 boulevard Anatole France porte de Paris ils ont la musique atena Serge Kabango référence où ya belawa parce que makamuni vandiawa Panzasango Congo Vision News TV a tukangi masolo bomo naka lilo na beli bino combattante monene bon na ti drapeau tala Edino Image ta drapeau te mais lelo na ti drapeau symbole mboka mama Congo abunga na combat na mona ke souté tout mais lelo à ma grande surprise na yambela bino yi. Bonjour mama Congo. Bonjour, ya Edino Image. Voilà, donc les grands journalistes à Bana ici c'est Paris, donc ici c'est Paris, toi on a Katia Panama. Donc donc il y a studio on a vu Bana ici c'est Paris. Vraiment donc merci. Nous y a Minga Lelo tout cela. Merci Maman Congo, vraiment ça fait longtemps, bonne année na déjà. Na mona au mois kala et tout ça kana vi na ngadi César ngadi ndé to kinde ko na palais. Là ko mono suna 2018. Sangoni no memeli so na mkwalelo. Non, nazala nanga na ba marche, nazali na tika combattre nazali na Facebook pe nazali. Donc naza actif partout quoi. Na ko tika combattre c'est pas le moment. Il faut ba Rwanda ba dégager na mboka na biso avant na tika. Naza toujours na combat. Bino ndi bozo me malumbe mwete. Lumbe mwete. Sikonene ba sangoni no memeli so mkwalelo. Non, quand ndenge na yaki awa po combat ezalaki ko taiko tepa tozo bate ba mabiso bazong sabiso boye ba lobio papier asali lismo bango basala te yango na yako yebisa bango lelo ke lismo papier asali papier kutu ya yelbiso ba photo papier ngo nani papier volcan moto volcan papier volcan wa banda combat to banda komana ba général Ngando na ba général Mokreke te na ka papier volcan mikanda général Ngando atinda biso to sala na Paris lelo na yako pesa ngo maboka papier volcan zakaka moko les grands combattants. Donc, tellement mbilinga ezalaki ba yeb ba lobi papi mbombo asali sumu bango basala raté allez to bimisi ba secret bango ba batama sumu papi mbombo seul contre tous yango to papi mbombo président na biso akamba biso papi mbombo président ba combattant ya monde entier général Ngando soki na sel ndengwana okolanda Mokreke te bino mo boyebi ndebo yebisa biso to tamsa combat France na bomba mikanda na bomba ngoti lelo na pengwa te na kenda pe gauche droite po ezali kama mboka ezali kama mabele mikanda tu ba originaux etikala pananga na biso papi mbombo na sali ndenge wana pona corriger bana mbali ya France
bango tu miyibi bakenda okutana bapoliticien papier akutana amemi ngam oh boye siko papier mta okumba biso tomindima tozala pena mukonzi comme ça tokomesana pena Congo alobi ke mutamdaza na place na ye. Merci Mama Congo papi Mbombo balingi ete na bandeko na ye papi Mbombo na yo égal nini papi Mbombo azali ma famille ponga ba combattant na benga ngoni ba benga pona bi ke nengozo yo déjà ne bo pesi papi Mbombo président ya ba combattant combat za vaste zela omoni combat ndenge za awa biso ni tozaka ngo à la légère ndé to bimanit ba combattant boy nous a toute une grande famille donc famille na biso ngwana oui po biso ba mission ndé toza awa ba auto zaka na bango na l'air ona avant combat tozaka souter nga ba master na ekomaka ba combattant famille na et comme combattant sikoyo et comme une grande famille fallait to vivre comme une grande famille biso sikoyo to kokaka te comment la séparation boye bowe la rani ki leadership bowe la rani sikoyo nga ba nga sana mwana mwasi wana fotu na bango bana mibali bango so bowe la rani nga makongo na ngekoka na ona sala pona komba ba pesa nga makongo na ekoka nango nga wela na ngelo te sikoyo na lingaka injustice te yonde bolingo so na moni biso nyoso to zala ndenge moto lingana to zala ka place moko ozo compagnie des associations fallait tous la muninga boto ke kotale muninga zana matanga tokei c'est une grande famille comme ne ba bata une pe ba benga ka famille une pe combat ezali une grande famille à combat na Belgique ba sangani pourquoi biso na France ozo kokate non trop c'est trop solo lingo lia bien foya na Galaxy Mambo na solo exemple na le kota ba restaurant mais le que pas mambo alambaka mbisi te eko découvrir que mambo alambaka reke eko découvrir que mambo alambaka reke ba play bayaka mona baza bien batambongo tie moni ba de la minga ba yimbo donc c'est que bongo ba les nyama Galaxy Mambo topos venez vous allez goûter un bon poisson un très bon restaurant moto na yebisaka bino yeyo oyo alambamaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epepi na anniversaire kaka moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Où c'est la mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo doit bien. Folia bien, maramio fait bien, talana, nulle part ailleurs. Voilà quand tu as Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. Voilà Mambo. Il y a c'est-à-dire il y a la commis baba. Au salaire était à Bambisi. Oh, Bambisi a monné na mona na ya mosi. OK, ça Galaxy. Mais non. Au bel Kilinga. Na solo exact na kitoko. Balandia 3W.Pandasango Congo Mama Congo alobi trop c'est trop. Alors Mama Congo nena yeba siko combat ya France na combat ya Belgique. Docteur parce que le lot Belgique ba olia bino 3 points. Si pour Belgique baza uni bango baza na balabala biso londo sali na Paris a welote ba marche comme rara boyelem sous 50 personnes voilà pour unité ezate marche bongaka ndeto bana ko sala liboso biso to sangani bande ko boya to sangana to sali programme to sala marche boy peuple congolais amoni pe unité on est ko sale bien amoni biso to unité sala ka peuple bien on a peuple abimi ba maman bazali ko ya ba maman pe na kati ba ye mais si ko ndenge sana ba ko mona ka mutu ye moko ba se ba pe biso ko kabana c'est pas bon et décourager peuple mais peuple pe ba ko za décourager te nit mikolo peuple aza moto azo luka pe marche place azali ba sango bazo luka biso bozara pe ngoto ça marche vu que des autres gens na kati ya combat moyen sikoyo to sala makambu ezate siko boko sala nini po bozonga bomoko eloko congolais fa mesana sikoyo il faut tozala na muto ako conduire biso muto ngone Papi Mbombo notre président yem ta ko sala organisation bien sûr a retravailler moko ta sala appel na bango ba kuta na bango nyoso bana mibali ba sala muté malamu pour la énième fois bozala muté malamu bokuta na papier obenga biso président papier obenga biso to ke to sala programme ndeni to sala ba marche ndeni ba sango wana ba bengi biso ba ngomba lingi prochainement les monseigneur azo bimisa
basango mindele fo atele mbatamula ana Paris to ça la marche na Notre-Dame ou bien pas to lila Esther na Madeleine na kabila le père to lele pe na Madeleine siko futo pona place koko sanguma sa kutana basango dona minito yo bandeko bozala na komikiti na komindima na kombo ya Congo pona bandeko o bazokufa na Congo et pona libiki ya Congo la biso tio malobate ba makongo nali na ye basiko komba ezana ba parti ebele uzana RCK tangela ngana momke bakombo na nyonso yango eza na kati ya buku ya dadi aza témoin RCK eza na kati Mvuluzi eza na kati BPK eza na kati lisanga mama telemi ya longi eza na kati JCK eza na kati wana ba association tout ngana na mikanda nango na pesi papi donc to lingi susu makambo na te mama Kongo boyo unité ndeto zaka liboso mama Kongo na na yeba siko ba groupe ni sotangelinga wana est-ce que baza au courant que Papi Volcan lelo a commis président na bango tout na ba général Ngando na ba mokleke tse le général Ngando po ya Londres oui po yem dazali président ya RCK monde yem da changa général Ngando siki général Ngando a ko contredire awa wana ndebo lo mengai a changa responsable ya RCK ya monde en France général Ngando yem dazali responsable ya RCK to keneko sala bikila na nini na Allemagne to sala bikila na Allemagne to sala mama wandi wana mama Feza ndaba batwana nyonso na papi on se comprendre là to zoni France général Ngando mama ndengeza abangona mokreke ti bapisanga bikila pe na tosa na pengwa te na pengwa pete na garda pe mikanda nyonso ba originaux yango wana voilà to sola na général Ngando to sona mokreke te des autres élèves na Paris ngai mbala liboso na bimisaka mikando te basala ba bêtise ebele bat ba ya ko lukanga mama ko bimisa na bimisaka te po eza danger iko pensa to sala ka uni mais le lokola kombe kufi boye sona ba général Ngando ba mokreke ba koko stand wa sa ki réunion awa donc to zongela unité marche moko sitting moko soki to la ba bele moko soki combination pe kaka moko papier asali appel pour ba combattant tout président mama Kongo oui Papi Volcan président ba combattant ya monde entier quand ndingo lobaki wana yo na part na est-ce que va surprendre quoi assumer qui responsabilité ba combattant tout le monde entier est-ce que ba ko yo ke la yé to pour le combat comme nango bandimi mais quand ba monde sous na kuzu yété vous comprenez alors tout yo il faut ba yoka poto banda Congo ya sika Congo nouveau Congo ya bolingo Congo ya komindima muto na azana don ya koloba botikila e don na ye muto na zana manduki ye bo respecter don na ye wana don azana don ki président bo respecter yango elo ezanga biso na komba yango wana munyusa nya kokana muninga donc so muta mindimi tondimi papi mbombo seke to lingi Congo ndenge za wana doto sala na bolinga Congo pour mama Congo pe mikanda ko leza ki pananga pe nga na zek représentateur tala est-ce que na sali kilo pona tu pas papi na pesa pas papi monde entier ba yebi France obima ba yebi originaux yango wana général Ngando to sola ki na ye ngabi général combat pour en ordre il faut obimisa ba beaucoup yango to bimisi donc yana oli kambu o boy te botika ki égoïsme et ko mener biso nulle part yango ba wela kana ni combat oyo ba éclairer ngana za na biso ba combattant tout ça ba éclairer ezali génération moko boye na mboka etombokaka et ça les générations moko boye kota makambo lelo ya biso ce que j'ai moi qui m'a quelque part ponanga combat efungoli ba esprit o ba condamner combat bazali mais nga ponanga la monaka ebimisa biso na moi mulili mo to akinango. Alors mama Kongo vraiment pour na ko chiter président ba combattant wa lelo au bouti lelo Papi Volcan quelque part ba traitaka ya za impoli auto ça moi émission kutwa ba traitaki déjà impoli ba traitaki impoli to so landaka émission na te omoni biso ba congolais est-ce que ba traitaki impoli là c'est ba ondimaye non yango ngama makongo leo na lobby to banda komindima pona Congo ya lobby bolingo to banda na bolingo lelo on se comprend oui mingi to zalaka neto leki lobby vérité ce qui vérité toucher mutu au monde babani ko finga mais quelque part vérité sauvaka quelque part vérité ba mususu e bomaka voilà oui
biso to la position ni sikoyo vérité bomaka vérité eso vérité et biki sarape kasi omoni tinga makongo boso na ke ba côté so ke côté ngwanda balinga ngati pona nini vérité okobe côté ya titi mama kongo ba vérité mais sikoyo ngala linga na suma kamona te bana titi akufe bolimsa na bino ngai to koma na biso bande Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang. Sofa qui on a en Belgique kuna. Nasina bosana makamala bana chichi akufa. Tosana biso bandeko. Ndenge za atu ko singa kaka unité. Mama Kongo changer hein. Ina moni bolingo penza nini? Okupenda molimo mo santu. 2018 na Kongo sambela pa pasteur na cha tumbe église ezo. Oh! Laisse passer, laissez partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Ya solwana. Et na zongi église bandeko boya ebele dimanche na église pa pasteur cha tumba. Tosambela pona Congo. Na yango mon frère bandeko na ba combattant na pesa bino conseil. Comment autres ali génération mo boyelo o mo boye e bota makana mboka chaque époque. Ezala kimpa vita Lumumba Kimbangu tout. Ezala ndeto bimaki ba combattant, to sana biso ba éclaireur. Mais ezaki te ke to mi comme ça so ndé na moto za ministre to za la président te. Mama Kongo ba bota comme président na yo, o sali makamu na yo, o comme président na yo mais biso ni Mama Kongo. Na mi santalete na comme ministre, na comme na président na sa sala musala na éclaireur et coquille. Président oya koya, so reconnaître biso, c'est bon pour président Azalier. Ba préparer na combat na combattre akobuta na combattre auta pe na politicien miyibi est-ce que na azali ba préparer déjà na combat pe bozaka pe na moi idée ya mutu mo bolem super lelo ko zape président peut-être lobby mais lelo ya lelo te il faut ya lelo déjà ba préparer azali ya lobby wana kuna bango bana mibali ba yibinde ba ko sala ba kuma ba président mais biso nga pona nga combattante na sena nga éclaireur ndenge makamango ndenge ya ngapi na yeba te ndenge yela ngai na koma combattante de air moko voilà yom dagino makama bilamba laisse tomber na zakana bien na question bina nge ne makambu ina ngame ko salanki makambo étoile d'amour yango za alinga mingi petit c'est la molo ka makambo la simbi tête donc na comment est-ce qu'on est isolé na comment isolé ba ndenge na ka ba papi ba koko sandruma ba dieta mon président Johnny Timbalanga la baronne na comment on fait kana ba combattant to bato ozaki na bona kata makamba bilele babwa kisala bango yo babwa kisala eza bandeko na nga na zana na ndeko te bato na fana bango bandeko na ba combattant na linga to swana on est une grande famille to zala bien to ndima papi to banda ba réunion to bande to zonsa koma na bino mo yebinga ni tingani na za mama na ngaiza koko sandumala héritier triple papa na koko sandumala héritier triple patri ba yebi nangana kufa bango ba sauver nga vie na bande côté tous à la bien famille na biso ya combat. Merci Balanda 3w.pandasangwa Congo ya bilo molobi edino image étoile d'amour top modèle des médias Gisèle Eumba diamant noir so natangi ba kombo na bino e comment pesa batuma perturbation na yeba dépôt na nini kozala bande ko basi kitoko ndengwana inga komelanga ngambo Mama Kongo basi balinga mingi nga so na vandi na bango e komika so tangira moi si soit eleki yo ya solo la bon si pas la basi bon moni Mama Kongo confirmé yango na sabino bande ko na nga média surtout bino bana basi tango zona plateau na il faut moi beauté ça la moi bien lelo Mama Kongo confirmé que na komo le kabino na beauté est-ce que ça la
Et ça là. Si on a donc sur les gars là expliquer ngabi edino oya sintre wala ya pembe a beta kasugi boye. Oh. Ya on y matin ngabi ngabi opa. La liste là ici séparé. Merci Mama Congo vraiment la sepeli mingi na ndingo confirmer yango parce que na loba na mingi te musala ndezoloba. Nade to kuta na kuna na salon la biso ba njili fe pa ya gode ki man. Pas gode ki. Gode trop bon année. Mama Congo a pensé na plateau. Bambota trop bon année 2018 Mama Congo député la ville ya Chango ya njili. Ingeta. Donc Mama Congo na na pesi sumbote pardon. Mama Congo na combat ozela pe moi poste po yo moja okomi pesa ki sa député. Wana position po omoli ba vie bile na ba vie don fumu ba le mama musala osali obundi mingi na osali la bango ba na sima na ba pusinga liboso ngana on éclairer na bango donc chango fa bongsa na mutuna ba vie don bazali donc ba vie don fumu yaki na marche jour wana yeba ke vie don fumu abimé na marche batakala bazala na ba nya koste ba mboko bongo ba José wa papa wemba bo José Wanduka bango tu bazala qui est donc ça plaisir à trop ya mboka la biso kwa ba mama bobima ba mama ba association bobima tozo préparer marche be église bobima to lingi maka makoso na te Congo na biso azo bela bolingo be église pe to kanga susu te à part bato basumuka ki to préparer messe awa et pas président la biso papi ndeza na ba la réunion et ça moko te na combattant faut suki saka papi volcan moto epela donc moto aussi ça comment ça papi volcan voilà ndeza wana eza ko s'engager boyebika ngala nazo benga ba mama eza ko s'engager boza na bolingo ba mama boza na bolingo gwato bunda pona mboka na biso bokanisa Dorcas bola kisa bolingo la bino pona Dorcas mutotela mwana biso ndenga komi atikali héros na biso héros national na biso Dorcas to bosa na été ndenge sana to apekisi ko tanga kombo la été héros apekisa kombo la été ozo comprendre ba Lumumba famille Lumumba apekisa biso te apekisa biso te après de Gaulle famille de Gaulle apekisa ba français te do ba tout ba bunda pona mboka o ba kufa pona mboka jamais ba ko pekisa ma sœur maman la Dorcas courage makamango eza ndenge wana biso ana Paris to kotika kombo ya Dorcas te ambassade à Paris na France baptisé place Dorcas ingeta. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundondo te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, la Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les autres types de colis, tous les fret qui est conteneur, le fret maritime,
dans les fêtes aériennes au totin dans l'avion. Le tin drapeau va petit pour l'espèce où cela va des jours. Et soutien à Wanate. Merci balanda 3w.pandasangwa Congo to comme na suka masolo na biso wanza ki Mama Congo ndé na plateau na ngai vraiment esengo mingi ya koyamba Mama Congo ça fait un moment mbali boso kutuna yambaye yemo kuta kamuta ngamoni ke dino image to yambaye po ebi ke dino image ka mingi derrière mais à comprendre te et dino image to yambaye babi évolution 2018 to ke non ka boy yu kabu ka pesa ngana beta bango fimbo. Alors, film na beta bango zande musala ba monati ingeta partout et ça na sola ya godé qui mari kuno ozo charger ozo filmer ngari yanjili oyo vraiment te bon Mama Congo a une histoire peut-être Mama Congo ko témoigner à cause moi témoignage pour les dino image a ebita to ki na moi c'est wana to sala moi to meka po to bimaka ka lelo pe nzambe ninga sala kati ya moto yango peso monana. Alors Mama Congo pour kabwana yo dernier mot na ba mbote na bi ko linga mingi président na yo pesa pe mbote pesa ali Edgar Mokondi ozo filmer biso na minute yo Dadi Ngoto na papa na biso conseiller mais kana ko pesa ba mbote na lo basuka ka poto kabwana parce que ba olanda yo les awa donc nga vraiment na ebité sui na rolo bani na plateau oyo mbala liboso pena ya plateau na lobaka na balabala mais maman na biso plateau ça merci ndebo ya mbinga plateau ça souté plateau awande babi mbala liboso na lobaka na balabala bomona tout beli hein nil par ailleurs lelo fele mais na bano futa te 20 € mbala sima na bano yana nga to na posa lisungi na bino mama to na posa nde bino na komba bo na posa lisungi biso pe na awa na Vision News TV pendant Sangwa Congo to na posa lisungi vraiment ceux qui bon notine absolument quelque chose na fin du mois et ça absolument pour foot à la place na banotika pe ba drapeau awa déjà na tiki ba drapeau vous avez na ba drapeau te na décoré partout ba drapeau na ba drapeau lelo edino imana Popol Badjegate mbonga ba drapeau na tiki awa yom to futa mbongo donc famille a trop bambote a trop bambote suki suki merci bon maman nga pena clôturer émission na ngai na ebiti soki ko vanda na ngai to segaka na biso to Chimel bozonga combat Chimel bozonga combat Judith Ngoyi bozonga combat Vermeil oh Barafat ba jeune tout bozonga combat Rismo yona olongolo congolais la kende ko tiko na mboka na kombo panafricain ozo comprendre yona makamba ba noir ozo kende makamna Congo otiki Rismo yona zo longolo congolais banani ba Teddy bozonga Curtis bozonga ba jeune bozonga to bunla mboka na c'est comme makamba suka to pesa pe masuka kabila kende to pe mato sepela Monseigneur kandi na tinla ko maloba oh Monseigneur comme Seigneur Jésus nzambe aponi yo lokola nzambe aponaki Jésus akende kobisa bana Israël Monseigneur Monsengo comme Seigneur Jésus nzambe aponi yo lelo oya kobisa Congo mboka na yo kolanda Vatican te kokitisa mpeka te biso peuple tozana yo na sima Monseigneur Monsengo toko lâcher te ozali mwana nzambe yom to chaki pe entre France na Allemand l'herbe français na Allemagne bazalaki na guerre yom to chaki pe ngana sala na association wana Pax Christi Monseigneur Monsengo na tanga yo kuna na sala na association na yo o chape entre Allemand na ba français bongo mboka na yo oko chape te pona ni Monseigneur Monsengo ozali roi du monde po Congo ya ngomte so tambusa mukili ba richesse nyonso ezo uta Congo o nini na ko yepsa okute Monseigneur Monsengo ko remplacer Kabila ye wana Monseigneur Monsengo obemina kutika nzela Olive zalinde kona biso tika ba Rwanda bakende kimbuto zalinde kona biso tika ba Rwanda bakende bande kona biso nyoso o baza derrière ba Rwanda botika ba Rwanda bakende to sangana ba musicien ba pasteur ba chef coutumier ba église Congo Mobimba botelema le moment est arrivé ou même quand on a ça Leli le moment est arrivé mukolo oyo Monseigneur Monsengo aza kosenga marche prochainement biso tout na balabala Monseigneur Monsengo tokokene nango tina suka Monseigneur Monsengo kitsampeka te ozali c'est l'espoir na biso ya chicha kufi tokantaki to treli banetike Monseigneur
Congo eponi yo. Oye, Monseigneur Mosengo, ozali papa la biso, o remplacer ya Chichi. Toza suba na étiqueté. Monseigneur Kanisa. Bamobutu bazate. Bamobutu bazate suzute. Yom totikali mukolo la biso. Monseigneur, okomema biso tina suka. Tu es notre Seigneur du Congo, comme Jésus-Christ et le Seigneur d'Israël. Ingeta, Amen, Bana Congo. Toujours debout et déterminé. Mungu na kufisoni. Balanda panda sangwa Congo, Mungu na kufasoni ndeka tuzoloba. Émission plutôt clôturée en gros comprendre maman Congo vraiment inspiration tu yaki katina ye vraiment fallait qu'il loba okoloba ndeko yo prière yepe asali prière na ye o bomoni za prière molimo tango ekita katina moto bakoka ko contrôler yango te bakoka pe o diriger yango te nde bomoni mama Congo vraiment molimo ndim te sali ke aloba okoloba na balanda panda sangwa Congo étoile d'amour top modèle des médias MK Muswahili, Gisèle Eumba Diamant Noir, na opesa bino bambote vraiment makambo ngana ko kalanga ngote be boko tinga makambo Gisèle Eumba moni na komolanda yo babi to kende kaka vraiment mingi olobesa na ngote nga penda na clôturer mission nga parce que ba mission bo toko do ba mingi te toko boka ba mabanga belé te derrière la caméra zaki bongo Edgar Mokondi Dadi Ngoto la réalisation toujours président Papi Volcan aussi toko aux gens son mot de tête président va combattant ndeka bazoloba ndenge balobi biso tuza ko juste tuza ko bakisaka ka moi ko toko bakisa papa na biso kombo le l'indépendance sangwa Congo vraiment tant on a sous émission na ngana ko zangsa ko pesa le maire de Bakone Mbotete. Monsieur le maire, il y a Bakone. Na ko tant ça Mbotete parce que y a zakana biso, y a soutenir biso financièrement. Vraiment monsieur le maire de Bakone, le maire de Bakone, perso ali babona nane na yo. En tout cas, mingi olobezati. Gisèle Eumba Diamant Noir, sona otanga kombo na bino et comme obetsa batumi baku mabaku. Vraiment na ko kapé ko sangsa kotanga kombo na bino te po na sina mesana ya loka bilia sona olia bilia do fona lia ko kaka do loka na koma otanga komba Gisèle Eumba Diamant Noir et comment capturer na mitema ya batu balinga ko yoka étoile d'amour de top modèle na MK Muswahili na kati donc na moni ko mika bombe vraiment connecté branché na panda sanga Congo bo s'abonner musala bolinga ke dino maza sala ka yango na osala bino na pesa bino bilengi fimbo zo continuer kaka fimbo kaka Djinobeli mama Congo a validé nga na plateau et ça linga plaisir moko et ça grâce à Djinobeli so bomo na ba chemise ba machette boy et là Djinobeli hein nulle part ailleurs comme on dit ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao